Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo ya Yesu Masia, eza yanga bino lisusu ya Rebeka. Nzamba pesi nga opportunité, ya oya liboso na bino pona kosolola na bino, oyo ezali dans la part du Seigneur, mikolo Nzamba aza kolobelanga mingi na Bible ya Esaïe, na ebite ezali tani, oyo Nzamba azopesa biso to comprendre kaka, lelo tonto so na bino na oyo Nzamba aza kolobela biso ko interpeller biso na Bible ya Esaïe. Alors comme naza wana na Bible wana avandi singa na wana na comprendre quelque chose oyo ko sunga libota na ye. En tout cas nazwaki moi quelques versets na kati ya Esaïe pona kososolisa bino na lisungi ya Saint-Esprit. Yango na moni ke na lingi na bondela na tika moma o na molimo mosantu li paraclet yenda yebi koloba yenda zwaka contrôle nyonso yenda sunga biso après que ya alobela biso biso toloba muke yenda aloba ebele po biso pe tolobaka tozali bato koloba te tolobaka te tolobaka. Donc na sekisa bino ça veut dire on est akangai na sekisi bino tonga pe na zaka misusu na commenter na ebisa bino likamoko par rapport ya connaissance nanga na expérience nanga. Donc on est akanga mais molimo mosantu ndalobaka mie po yende mutapesaka vie yenda zopesa bomo pe naza na révélation moko oyo ekosunga libota na nkolo mpona kopesa bino yango ekopesa bino mpena mayele mpe bwania ya kososola maloba ya yawe nzambe ya bomoi. Totika momona maboka nkolo togumbi mituna biso liboso ya mokonzi ya bakonzi les rois des rois les seigneurs des seigneurs tobondela kombo na Yesu Masia. Papa napesi yo merci ozali nzambe le tout puissant le créateur de toutes choses. Donc olataki nzoto toujours bandai koinvoquer le Père mais le Père l'était à toi. Molimo mosantu lokola za kati na biso toujours tozala na posa lisungi na yo ya kosunga biso. Yo ndo lobaka mieke nu tanto tiaka nyonso na maboko na yo tango zwaka le contrôle zwaka devant yo ndo ebi milimo oyo eza kolanda biso parce que na kati ya bato ya des esprits yo ndo ebi esprit oyo elandaka biso. Yesu Masia na beleli yo nzambe lisungi ezanga jamais na détresse yo ndi appui nanga tika te yo agir pour se manifester puissamment bwania eutaka epai na yo sosolisanga parole na yo kolo na molimo na esprit po epesa bomoi na milimo eza kati ya bana na yo. Ozali nzambe okangolaka kangola bana na yo baza traumatize na baesprit mabe zwa contrôle nyonso na video oyo papa bebisa nyonso ezali ya yo te ezopesa lokomo te zwa contrôle ya vie nanga mpe moto nazomema message makomi na yo ezali sainte. Yawe nzambe nzambe onga na lingi na lobela awa aza le tout puissant le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers tika kombo na yo nde etangama kombo ya bato etangama te le tout puissant na pamboli yo zwa contrôle ya milimo nyonso ndenge na bie ezolanda ngai molimo na yo asunga nga molimo no atia maloba kati na nga molimo no apuse nga parce que naloba oyo ekopesa vie mpe ekopesa bomoi. Mi bombi na makila na ope na bombi video na makila na yo bana na yo ya solo bakolanda video ope na protéger bango na makila na yo na nzela video o ba rêve ya bana na yo fongwama na nzela video o Seigneur bandoto ya bana na yo ekoma clair na nzela video yo kolo mitema ya bao eza makasi kolo pona koyamba évangile kota na mitema na bango tika mitema wana elimba na nzela maloba na yo nkolo bao bakangaki motema babatelaki kindoki baabandone na nzela video oyo kolo bomo ya sika epesama na vie ya mabota ebele na bondeli bongo na bi amen. Tika nzambe ya bosantu apambola bino le tout puissant azali nzambe ya bomoi na kotanga na Bible tolobaki tokobanda na Romain parce que eza bato mosusu bakota na bavideo ka oyo mona koti na ye na video azali na ye mosusu te makoti na ye ka na video oyo alors toza obligé ya kotanga Bible ya Romain wana yo po ozwi Bible na yo totanga na kombo na Yesu Masia. O nzamba bosantu totangi na Romain 10 nalinga tobanda na 9 tosuka na 11 po ezala malamu. Totangi la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth na kombo na Yesu. Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asepwisa ye ndima yango na motema mpe loba yango polele na miso ya bato.
bongo okobika. 10 ezolobani ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango na miso ya bato, Nzambe akokomisa yo bosembo pe akobikisa yo. Pamba te ekomama boye, moto nyonso oyo andimaka Nzambe akoyoka soni te. Preuve na liloba oyo tellement ezali vivant. La parole du Seigneur eza vivant, eza bon moi. Preuve na bon moi nanga. Na tatolaki ke Yesu azali Nzambe. Na ndimaki elokola mokonzi pe mobikisi. Nzambe abosanto atelemaki pe akwesi ba divinité ya libota nanga, abimisi nga na prison na bango. Aza Nzambe alongi na famille nanga. Na yoka bango ka masolo ya batu. Mais na yoka masolo mutu ta telema aipata kombo a Jésus sur cette terre. Enga ezalaki étonné komona ba famille mususu bana na bango basalela Nzambe ba chrétien na mitiaki te. Na baki Nzambe parce que nga mona bando sentir est-ce que nga pe na kozwa bolimbisi ya masumu. Nga mutu lokola nga Rebeka na masumu na sali ya kotokisa ya koyita ya kokalinga. Est-ce que na kozwa bolimbisi ya masumu? Alors cette parole m'a sauvé. Aujourd'hui na zwa bolimbisi ya masumu. Ange de l'Éternel m'a pari, m'a dit que bolimbi masumu na yo elimbisami. Nzambe wana sukaki wana te asokolinga. Nazalaki ka ser. Mais prière na nge ezalaki Nzambe na ye na libota oyo na kuti kombo na yo te na nguya na puissance ke mutu moko azotombola pe aza ko élever yo. Tozotala na mokili bato eza na ba famille mususu pasteur aza na famille wana te, prophète aza na famille wana. Mais nga na ezoyoka kaka masoto aka na koko ba mama na biso baaka na noko moko boye. Noko wana asunga famille mukolo akufaka bato basili kaka. Banda ya kufa nde famille na bino koma pe boye. Nakuta lisolo wana. Bomoni bato bazaka yende likunzi ya famille. Banda ba boma donc famille ese ebesa. Ozomona. Il y a des familles Nzamba tiaka bato lokwa ba Joseph. Dès que bolongo lié, muto aki na clé wana. Donc famille koi. Donc sengele Joseph abota mana libota Jacob. Yenda kende Egypte. Po libota nkolo ebe na kobika na moma wana na famille. Alors eza na ba famille belé ba boma ba Joseph. Ya ba famille na bango. Nde ba famille ekoya. Alors tonga na bota mi na famille wana. Nazolo ba par rapport à cette parole que je lis. Eza vivant. Po ekota na bo mona. Ozonga considération. Ozomona. Nde cette prière nanga ezalaka ke Nzambe. Na yebi ke nazamo a mwasi na okola na obota. Parce que maman na ape na mona ki abotinga. Na mona eba maman leki na ape babota. Na banda olubaki na obala un jour na obota. Mais Seigneur permettre que na libumu nanga na bota ta mosali na yo. Ozomona asalela yo. Jamais que na famille ko ozaka abwe Seigneur. No salanga ngolu. Atanga ite mena libumu nanga mutu asalela yo. Nde Nzambe na bolingo na ye. Oyebi ke tongo tali souci à famille olobini qui va épater le nom de Jésus dans cette famille? Qui va élever le nom de Jésus là dans cette famille? Siko tongo mitali olobinga nazab salite. Olobite ngai te mena libumu na ngai ata mutu oye ke ya bien Seigneur abima po asalela yo na mokili. Ata descendant na ngai, ata na génération na ngai. Pe Nzambe wana ye mo alobi po anini. Omonika nde Joseph alobaki na Egypte. Que Pharaon, luka mutamayele na mboka na yo, waza sage, waza mir, wakoko sunga yo, pour na projet oyo. Si Pharaon atala kalbi, batu nyonso bakoka ko interpréter ndoto te, mais yo saliango. Poani yote. Donc, eyaki kozala Joseph selon Nzambe. Nga na saki prière ezalata na libumu nanga, ezalata na descendant nanga, na famille ope polema ebima, mutu moko epate kombo a Jésus, et le Seigneur m'a pris. Asalinga grâce ngolo. Ya wana linga kozala hypocrite na Jésus oyo, na ote yende nazali. Donc na yamba ye bongo, akutanga bongo, na senga Nzamba longola koseka, ponga seka mingi. Nzamba koki olongola ngo te moko, abieza likabonga mona tia komanga na olongola ngo. Na boto la bino malamu te. Donc koka kolongola te ndeni ya malamu Nzamba longola te, Nzamba longola ya mabe. Po ya malamu yango atia kati na biso po esunga biso esala biso malamu. Dieu nous a donné tous opportunité dans la vie. Ya ko avancer pe ya ko sa bolamu. Tout le monde a zwingolo na Nzambe. Bolamu na Nzambe ezali pema na bomo pe tango. Salela tango na osalela ngonga na yo. O occasion le Seigneur accorde yo
na mabele oyo ya se. Obengi yango mabele bakoko na bino, meza mabele ya Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Nzambe wana na Genèse 1, aza Nzambe to zongela na motema mobimba, to longola hypocrisie, to salela Nzambe na bosolo, salela Nzambe na nature, salela Nzambe yo. Soko salela Nzambe yo bandeko nanga, polobi obeta libaku, eza passe. Po beta pe ba libota o elandi yo libaku, eza passe. Po anitoliko pesa baninga image, o tozate. Oyo pesa biso image a sérieux, menjoka yo za no sérieuté. Oza pasteur a sérieuté, oza servante a sérieuté. Na buto longo libilamba nyoso lata ki okanga ki tiao, obwaki yango, ozwi mapapu opumbwe. À quoi bon bolakisa biso ke boza Nzambe, ke boza na bino ya Nzambe te. Bolingi bopesa parents mo boke boa peto me boa peto te. To mitika na Nzambe bo santu, to mibwaka na sama kolo na ye, to sokolama. A sokola biso me ezala malamu. Peuple Israël, bo sepela na ngande na bomoni nga kabo. Polobi o tuti sama libaku ezalo passe parce que je suis comme ça na yamba Yesu boye. Il s'agit na seka na seka na bino. Il s'agit na po bino nyonso te ke bolinganga, meza batu balinganga. Tom suko seka na ngisala bango bien. Donc na te Nzambe ndi nazali. Polobi ezali ya biso étation te. Et donc, c'est ça, na linga na ibisa bino. Nangina loba na bino ni, na propos mate ya tolu to kota. Il a très bien, pe kosunga bino. Toza ebele, Nzambe a bengi biso, a pesi biso mission. Dieu nous a confié une mission pour ce peuple. Peuple eza peuple ya pesa na Abraham. Tote ya maloba ya koko na bango. Tote ya maloba ya mpaka na bango ezali Yesu Masiya, mwana na Nzambe. Ou accorde biso cette opportunité et le Père, l'Esprit, ou azakati na Yesu, nous a bénis. Parce que Jacob a zoé bisaï, na kotika otechi au pambolanga, c'est le Père qui bénit. Alors, le Fils, c'est lui qui nous appelle. Mais est-ce que le Fils et le Père, baza deux personnes différentes, bazaka mutumoko. Jésus andima ki liloba, zala ki liloba, ka yangona Père liloba. Alors, liloba nde zolata nzoto, azwa nzoto lokola manteau, ami bombi, po azwa pasi, po te bisoto bikisama. Alors, makila moko bo esopanaki, makila wana po sauver batu, eza makila ya Yesu Masiya. Abel akufaki, mutabomaki ezalaki Kaye. Makile sopane na se mabele. Alors, Kaye azaki condamné. Alors, po Kaye bika, esengaka na nzela makila, po Kaye azwa bomo ya seko. Ya wana omoni ke baoloba boba Jésus pesa biso Barabas. Alors ye lokola yaki ko pesa biso bomoyi, bo libérer kasi Barabas, bo joyer lokola mwana meme makila na ye esopana po biso to bikisama. J'espère que vous comprendre. Les pères awana oloba papa comme Noé. Tozwa Nzambe lokola Noé, arche de l'alliance. Dieu nous a appelés. Ozomone, Dieu nous a appelés à confier biso mission. Noé a confié. Ezaki nani envoyé ki na liboso ngalinga soto sato to accord de Christ ngalinga bongo ngalinga so na te bino pe bo réfléchir bo raisonner aloba nini awa biso futo pesa réponse nini po ça bien papa la bino yoka bino nde bongo ndenga na vivaka na za so mote ya te ngape na pesa la réponse so ya te mabenga abimisi msu ya bien c'est ça ozomona pour na kosunga libota Nzambe mutayebi nyonso azata ozomona parce que bo bimisa oboza na ngope nakati ya ngomona na chikela bino petan bo réfléchir ozomona to salela Nzambe ata na balabala ata na kachabis ata na nzela to sala l'évangélisation. Amen. J'espère que bolobi amen. Noé lokola papa abenga biso ba servante ba serviteur to yepa na ye abombi biso na makila na ye atie protection eliko na biso alongoli liwa parce qu'elle a vaincu la mort. Alors bibo banga te parce que je vaincu le monde. Azui nin oyo pigeon liboso azaki colombre te el liboso azaki nini oyo corbeau. Azui corbeau apesi ye mission. Ebele ya batu bazwaki mission na liboso bazui mission bakei kosala l'évangélisation.
ko évangéliser bino bozwi mission nzambe atindi bino koto bino bokendaki bozongi te Noa atindi nyama ya liboso oyo ezali nini corbeau akei corbeau azonga te mais là il pris mission epai ya papa oyo tozobenga Noé à partir akei libela mais awa tozomona Noé atikaki bongo te bino atindi mutu akende kote évangile mais bakei bazongi te eza na bato ebele bazwi mission devant le Seigneur bakomi nango liboso ya peuple oyo babungi na bango mama yo bunga papa yo bunga obosana adresse ya kozonga lokola fa prodige fa prodige malgré loyenge malgré komela masanga malgré kindumbo kokosala malgré débauche na hypocrisie oyo bino bokokosala mais bokoki kobosana adresse ya ndako te ozomona okoki kobosana adresse ya ndako te tia mabolongo na se besoin Jérémie 33:3 invoque l'éternel soki ke obeleli nzambe nzambe ayoka yo te sala lokwa David alobi j'ai péché contre l'éternel mais l'éternel na moment o wana zoyebisa mwasi na ye bestade na moment o l'éternel aoyokanga te mais eza na mutu moko o l'éternel akoyoka ezalaki prophète Nathan David comme le roi comme mokonzi atikaki ndako na ye atikaki pete na ye abimaki ake koluka nani ake koluka Nathan pourquoi ake luka Nathan parce que Nathan azalaki nano écoute ya Seigneur Nathan azalaki na écoute ya Nzambe abungisaki yango te lokwa Nathan azalaki wana Nathan il a intercédé pour na David et Dieu a écouté Dieu akata jugement ke na limbisi me mwana wana okufa kaka mais Dieu a faire quoi quand Dieu frappe aux discipline tongo nzamba ozongela osala obolamu gloire de la deuxième maison bestade ka mwasi wana oyo babomai mwana epa yawe apesaki mwana azwaki bokonzi oyo toyebi Salomon. Est-ce que vous comprenez? Ebele bakei mission Seigneur atindi bango ndenge Noa atindi ndeke ya liboso mais bakei côté évangile bazongi te koto bakenda toyebi te soki ba frère na biso bakoma na baekobo soki ba sœur na biso bakoma na baekobo na ntango ya suka toyebi te bakozonga pa papa te ba direction na bango enfer baozonga te baokuta na esu te na nkolo mais nzamba moni batu na tindi mission bakei bakomi kuna mbongo liboso mateya na sima mbongo liboso lobiko na sima menga na pesa ki nani lobiko mutu akoko pesa auction de grâce ye moko nzamba te ki liloba lilobeza bomoi soko ko senga mutu mbongo senga mama nanga ko sunga ngate nani lokote mama nanga edenga vraiment mikolo nani lokote na ngina sa eloko mo bosalisa ngai mais botika kombo ya Yahweh kimia bosalela kombo ya Yahweh na ndenge ya évangélisation abikisa bato ya linga bikisa bandoke bele bazolanda bino na sima wana mazotala est-ce que pas mutonga na kozwa pe bomoy est-ce que ça na nguya penza azotambola pe na nzambo biso to bangaka wana penza ozomona est-ce que ça metonga iluka lobiko yo bande mbongo liboso obebisi makame pendant que nzamba zaki na posa a sauver mutu wana naza posa ndenge bozula mbongo te kombo Yesu botie na mesa bozoteka comme ye pas tout la na ete bozovimbisa ba poche na bino ba ama batu eza kobunga mais nzamba otika bongo te loko abino bokwei atika évangile bongo nzamba sali nouvelle génération Noé azozwa ndeke mibale to bengi na comme wana zaki oyo ngai Rebeka Seigneur wa zaki ni molimo santo kombe soki nini obobenga ke nini oyo aye kozwa o asuka zwa kezaki nini oyo colombre soki colombre boyebi des pigeons oso na sali berera bakombo bino pe bobongisela nga pe boyidanga mama Rebeka obosana ki ezaki botindela nga na WhatsApp na benga bino ba renfort na ngai boyede ndeko na bino ka boto sala ona komi kichania so ngai na bino évangile kota kaka ekende eza ya solo to lembi ba hypocrisie na bino bobo ya batuka sa raison to lembi na bino be hypocrisie na bino wana to linga on lisuti ya obala na nzambe ba mo batema baluka Yesu to zapete ke biso nde to zabwe so ba yepa biso nde to mema ba opalola pa nzambe te bango moto lakisa ba okara ndinga osala ya formule
bozwa nga bino na bisa nga bino nyonso bokoma pe ba nzambe pe ya solo nga nzambe aloba ebele bakota lola na nzela na nga bolanda koseka te simplicité na nga te nzambe alingi ezala bongo mpo bose sentir à l'aise eza na bajare oyo lokola bato lokola biso mutu eningana ye mutu ebuja ye asala vie to mosusu mutu mosusu acalme trop calme aose retrouve te to mosusu nde mama rebeka aza mo ateyi liloba ekoti ye me amo mpo aseki ase retrouve botikanga na ndenge na ngai chance mpe nzambe asalaki bosepe na ngo mpo ani rebeka asekaka toana liloba nzambe retour à la parole tozongi wapi nzambe aotinda nouvelle génération oya po fois mema eyano pa papa kolo o opesa ya biso libota yango yeyo nga susi na nga ye nzambe na nga tala nzambe akisala nga ngolu mutu lokola nga rebeka eloko pamba sa valeur bato balanda nga ta likolo ya bato 1000 ebele awa siko na kati na bino awa nabimisaka ata 10 soda awa ata 10 soda awa bakoma bageria butu bakwesa balwa babima bajoseph afamille na bango batelema basi batelema talaka nzambe akesala motei ya bamama adona nzambe ana kosimba mitema na bino na nzela na nga nzambe wana bokangaki na songe liputa wana oyo botyai na monoko bokoti awa akota na motema bobanga nzambe botosa liloba na ye mpo liloba na ye eza ye moko nzambe doko ozotosa yango te olingi ye te asala yo nini nzambe asala yo nini mama nzambe akeli apesi yo maboko apesi yo makolo boni ya bato na internet bazwa makolo te bana maboko te baoyo ezali te baoyo eza te moto aza na maboko awa me basalela banzambe ya Israel nzambe ya bosanto me yo nzambe asali yo bien nzambe asala yo nini oyina nzambe oyinela ye nini okangisa ye likasa mpo na nini ye ndeke maître na yo ye nde mosungi na yo olobisaka ye te mpo na nini ozala masolo nde so oyoka ngo etala lokwa ndako ezika wana nde makambo ya nzambe yo otala lokwa ndako ezika aloba bien te ye alobaka bien abi nini aho tindela na otale nanu mwanango aza mpe loyenge ya mwanango nga nde namona ya ningana abujaka bongo so otekaka malala fo bujaka bongo tindaka na otale asala yo nini nzambe abomo yo nzambe akitoko yaya na ninga nokende enfer ya mobesu nga rebeka pomona kaka nde bomona nga buteya tika twana parole ya kitoko totanga liloba nzambe yesu akangola ngai nzambe abikisa ngai bamama na ngai tika nzambe amalamu kotalaka nzambe lokwa ndako ezika te il est tellement bon tellement merveilleux longola nzambe na songa liputa nde okanga ye boye longola ye awa zwa nzambe wana longola ye na monoko so olingi osala mutu mabe okosalaka na kombo ya yesu kristo so olingi osala moninga mabe obeta eloko munduki okosalaka na kombo ya yesu yo tya yesu awa me yesu wana moko kolongola awa moko olongole na songa liputa moko okoti na motema nga na ye ngalisa yesu nalobaka nzambe na libumu na ngai mutu abima nda epate kombono nzambe abi yo moko yaya yo moko oke mosika pwani mwana ngai yo moko je vais pater le nom de Jésus sur cette terre louange nini tokoteya yesu masi azali nzambe liloba ezalaki ye alataki nzoto nde lilupa tokota nao na liloba apona oya na bakestion toya bakestion réponse na suka landa ti na suka bakestion réponse ya kitoko omona mwana rebeka mpe aza wusa makambo nini rebeka asali tokoloba ngo mpe pourkui asali bongo amen peuple de sion natia lelo baécriture monene esunga nga naotangela bino Esaïe fongola bible na Esaïe 27 Esaïe 27 fongola bible na Esaïe 27
Yesu aza bien lingaka nzambe na motema na yo mobimba asala yo eloko moko ya mabe te lobisa nzambe yaya lobisa nzambe yo na nzambe bolobana yo za mwana na ye okokangisa papa no likasa te yo za mwana na ye okoyina nzambe na obongo te apesa opema asala bolamu otambola na mokili mabele ya ye ozolona ozobuka mbu otema ndunda matembele abeti mbula na bilanga na yo ya yo ozwi ya kolia obimi mpe bolesi bana na yo lobisa nzambe bolobana mutu alingi na enemi te olobiso me yo okangisa enemi na bato mosusu ya toviva na bao na vie nga azala na baminemi mosusu mame nakoka enemi te yaya taka moto akoseka bino bokekangisa enemi nga akoka via binemi te mama nga azala so okangisi nga enemi ata olobisanga te tokutani na nzela neni yaya leka na yo ngai me nga so nakutani nosuna mpe ombote ata obwakisi ngai ya nakoka alanga enemi te nde omonanga boye rando nakokaka te rando nde nakokaka te na mesa akoseka lobisa nzambe yo okangela enemi lobisa ye yo na nzambe bolobana yo na omona te toto dokola mutu mo aye abike na olobisa bino mbali poni bolobana te bino mbali boya baninga boya na génération moko boya bakamarade bokoza boye te bozalaka bien bozonga nde bozalaki mpe bolobani oyo te asala nga boye mpe asala nga boye bolobani mwasi na mobali na ndako boakangama binemi kanda mpenza boye mutu azwi kwe na ye sukasuka oyo akorezoni ka bolingo mo boye balobani yo jésus asala oyo eloko ya bolamu te ndenge ozalaka na mama ti okangela nzambe motema okoma na openda demo okoma ndoki okoma koboma baninga okoma osala baninga mabe yesu asala oyo eloko mwa bolamu te ti okangama na via masumu boye via satana yo olata yango boye lokuta satana yo okangama nango boye yesu asala elo eloko mwa bolamu te oyo okokanisa ye ata na bolamu wana olobisa ye te bolobana lelo bolobana na nzambe lelo mateya lelo nasisa mateya bino mbale na yesu bozolobana aolobisa bino na ye papa nao mwana azala mutu makasi boye te mwana akangela papa na enemi boye te wana tozobima bempoli peuple rebele oyo azobenga biso tokenda nga na ona na Esaïe tanga bible lelo bozolobana c'est la parole de ton père oboya yango pwani jésus na motema te obo okangela ye ndako no pwani lelo ozofongolela ye ndako akokota lelo na makasi akota papa ovandi banda te fo kota kati na ana misala fo sala na yo na kati no wana eloko ya nzambe fo esala eza yo mpoza piyaka kokata koswana tokoswana na bandeko na nga tokobeba na ya bakotombokela ngaya mama beke komi okoswanisa biso boye te toolobana na yesu lelo kolobana na yesu ezali kotosa liloba na ye kotia na misala kobanga ye tolobani na ye mobeko na ye toolobana nango kana munoko na motema te pwani lelo papa ozokota na mitema na biso twana Esaïe totanga wapi 27 toke na verset combien totanga 7 tosaute toketanga 9 je lis la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rebecca bandi alobi amingi atobuki mitongo ekomi ntango otanga bandi okuanza mama na klasi nazalaka boye nakokwakula yaya déranger donc aprof akota nga bima me surtout so bibozwa bafeye mama nakoma okebenda na place ya baningo bamayele oyo batanga ye na bandako na bango yo oyaki kaka kodéranger sikoyo otanga otange kikokomelenge ebanda boseka anga te na bena otanga bible nzambe abengaka boye fu bomona bolamu na ye ye mo alingi na bandaka boye ntango alobeki nga mona osala no makambo minene ana bomona bozala mpe batemoin mama ebeka mpe ndanda otanga akenda klasi mama ebeka change totanga la parole du Seigneur na 7 Esaïe nga mpa nanga eza Esaïe 27 bao mpe balobisa nga te bolingaka nga te bolobisa ngai na aleki na bino yaya lelo journal lelo ava tokota liloba tolobana na yesu bolobani na yesu nga mpe otalaka nga mosepela na nga te nga mpe foko mosepela nga tolobana oyinanga boye ndeni kotakataka kobetaka bafleshe ya yanga na aleki na tolobana na ndeko na okati na nkolo binemi lelo ezosila lelo tozolobana totangi la parole du Seigneur au nom de Yoshua Abashia
ndenge naloba français mo yaya ebima pe bientôt na mona bato baloba yango mais ngai te biso kaka na lingala oli la parole du Seigneur totanga makomi na nkolo. Yawe apesaki bato ya Israel etumbu ndenge moko te na baoyo ye apesaki banguna na bango. Abomaki ba Israélite te ndenge abomaki baoyo babomaki bango. Est-ce que vous comprenez? Je lis encore, il y a le quoi natangi bien vantar. So na okokotanga te oyebi na eba ni totika na po mabelingo kota. Et le quoi na koki otanga to bandelo yaya. La parole du Seigneur, notre Père, totangi na kombo na Yesu. Yahweh apesaki bato ya Israël etumbu ndenge moko te na ba oyo bapesaki na ba oyo apesaki banguna na ye. Abomaki ba Israélite te ndenge moko abomaki banguna na bango. Donc le problème ezali Israël ekolo ya Jacob eza bino nyonso bozobenga bana na Nzambe. Tout ana interpréter ce que la parole sérieux molimo ye muto sala hein tozo kimia. Nzamba bosantu apesaki etumbu ya bana Israël ndenge monde apesa banguna te. Ça veut dire désobéissance ya biso bana na Nzambe tozo benga biso ba chrétien Rebeka yo mibenga yo mwana na Nzambe. Lokola yo Rebeka to saka liloba na Nzambe to tiaka ngona misala te na pratique te. Funa changai. Poso che bango ya mimona mo santu. Ngai mo exemple. Alobi avolonga pai na liso muntu. Avolonga la poti na liso muntu. Longa na pai munene o eza na liso na yo. Mateya ebandi pa nga mo mote. Futo bana pa biso afato yela bino hein. Yesu abanena komi beta yemu. Ava obeta bino. Ami beti. Après obeta bino. Nde oza so moins sérieux. Rebeka kocha na sérieux molimo fa agir puissamment wa a interpréter la parole du Seigneur. Yo Rebeka yo za mosali na Nzambe. Na place ke bino bozwa vérité ongana lakisi bino na tei bino bokotsa ngo pa ya bana na ngai. Bopesa bango bomo ba o bayebaki ngai Nzambe te bayebanga. Bao basalaka mabe batika mabe bao basalaka kindumba batika kindumba bao batika muyibi batika muyibi ndenge yo Rebeka otika muyibi foke ndiko laksa baninga pe ndenge yo salaki po obika yo Rebeka lokwa nga rebe Nzambe na bengi yo na pesi yo option nanga na pesi yo mandat nanga na pesi yo autorisation nanga yo Rebeka yo kete ya bana nanga komi oyebisa bango ke o Nzambe avasalela obika mwa minene pesa nanu mama option de grâce. Pesa no servante nan lesanga nan donc memeli bango ozui vexé ya Eli Rebeka yo zui vexé ya Eli wana lobaki ke mama bo kufa te pesa ngana na lia après na olesa bino do bino boko boke zo makambu mususu boya ko tchango na makambu mususu bana nanga lokwa pe baza ba ignora bazo comprendre que bino bote ya bango vérité pendant que wana ezali likamususu yo ye nango na likamusu po bimisela batu mbongo. Rebeka na pekisa ki bino mayele mabete maître pekisa biso mayele mabe o pekisa bino te na pekisa bino te ke bosala musala Nzambe na mayele mabe ya muyibi papa o pekisa biso tozwa mbongo batu na ndenga muyibi te na ndenga lokoso te tozwa mbongo batu na kombo na ya kombo na ote tote évangile te tozi ofele to pesa pe ofele boyokaki ngai toyokaki pwani bosaki bonte fimbo ezoya bana na Nzambe eza na ba pasteur bayebi vérité mais baboko libérer vérité ba baloli vérité ba changer vérité mais tellement vérité tikalaka vérité yango zo contredire bango ozomona yango na lobi ba pasteur bo ba servant tozala naturel tozala ka biso zalaka yo ndenge Nzambe asala yo pote opesa batu bomo ya seko zala bongo po Nzambe oaza kati na agir batu bakomona Nzambe kati na biso po alobaki yango bi batu bakomona nga kati na bino do batu bakomona ngai kati na bino alors lokwa batu bakomona nga kati na bino Nzambe siko akomi lokoso soki tozana posa tosenga mbongo passer pas frère loba frère ngende kona mwasi na ne loko to kosunga ngai te
asungo ndenge Bible zoloba soko sengi ba kopesa yo mais po ani biso monde nzamba pesa biso nzela ke soki to sengi ba kopesa biso tokomoloba mama nzamba tienga kera talisaki ngai ke o pesa mbongo tosomba nini nzambe mtatende ngai nzamba tindi biso te nga Rebeka bandeko na ngai bana na nzambe na yebisa bino o ezali vérité molimo mosantu asimbaka biso te poto akosenga bino mbongo songa na kosenga mbongo naza nde na poso sunga nganga mona regione na bia nana koyedenga na minute nabenga mutu na ngai ozomwana benga mutu na ngai anabenga mama na ngai aza pembe na ngai na kokomela kopesa kekesho na bengi wana ngai me molimo mosantu aya kosimba yo oya kosombela ngelo to nzambe ame nzamba koya pe kosimba pe yo moko pe eza na nzambe ye moko osimba pe mwana na tia ker sunga mwana na ngai tel salisa mwana ngai to pesa ye nzamba matisa ngo posa wana pa mutu isalamela ngai posa wana penda kosala mutu bolamu ya kosunga mutu wi mutu pa sengi nga na pesi ye wi mais totika nde bapaster balia biso bambongo tozwa lobi kote totika kosala ngo batu na ta oyo nzamba kobeta biso basala ya nzambe soki tomeki kosala makambo wana na ngonga oyo mama to biso ba oyo tobimi na ntango ya mabe ntango nzamba ana kanda bowoze na bino te makambo baninga basalaki kala biso to akosala ngo Dieu demande oui na Bible moi tant qu'un enfant de Dieu je vais vous dire les pasteurs m'écoutent Dieu nous demande aussi que nga ekomela ngai na linga koloba auction na senga te na yebisi epesa nga eloko boyi nazala nango mponga nasala ngo na mokili ayebisi nga yo pesa nga nani nzambe wi bapaster oyo ya solo na bio ya solo baloba likambo mwana alobi eza ya solo il y a des choses pour pera libérer ngo fu yo pesa ye nani olakisa ye na bolingo oyo ozalaka nango mpo na ye nzambe azwa kosenga Abraham Isaac ye mo nzambe mutaye kosenga Abraham Isaac nzambe aotala bolingo oyo nde Abraham aza nango mpo na ye wi asengaka me esengeli oyo ekomi lelo eza esengeli ya nkolo te esengeli ya nzambe te ozomona mais profiter, il y a des vexés, Dieu nous demande quelque chose, oui. Nathan, Dieu peut nous demander que yebisa salabou, oui. Mais bango ba salawana te. Soki omonike, nzambe atindinga panayo. Que yo pese loko bunga sala ngo te po komela penante. Que muto ayelo ba ke pesa boy te. Pesa nga nanu, lesa nga nanu. Nga na koye bisa ok, par rapport à mon expérience, par rapport à ndenga na mona, to musu nzamba lobite. Mais na raisonner eloko moko nzamba yebisa anga. Na sala ka bongo esimbaka. Siko na koza nde nabi. Na ko tinda ope muninga na nabi. Oyo luka nzamba sala olikambo kende no felina tel, kende opambola bango. Obo yaka to bondela. Est-ce que vous comprenez nga na koki ko la qui sont par rapport aux expériences ngana nzambe na bisi na salelo mobo boti langelo mobo na kopi ko zanobi mais o abiso bongote tika ka peso nzamba lobi na yo tika yo pe bondela ou yo mope o simba mais il y a des choses aussi passées par lobi na yo po simba mi nzamba tio akira bisala ngana mona be expérience ebele. Mais le quoi peut bango ba diaboliser nyonso ba baby si nyonso yango monike toko simbango shooter parce que so to meko beta binongo ou bien to solo na binongo ou bien na biso salabo o mona kaka ba banda akabu ba sala akabu ba bunga akabu ba bandi ozomona parce que déjà ba baby si nyonso diable mutatindi bango bo sala bango buyibi ayaki liboso Jésus azoloba to aka na nini na interpréter nzambe na omema biso Jésus alobaki boye bao bayaki liboso na nga baza ba brigand baza ba miyibi est-ce que bo soso libota na nzambe munde yeso biso mtwa chamo mulilia nzambe alobini alobi bao bayaki liboso na nga bazaki ba brigand
Pe bazaki ba miyibi. Est-ce que beau sous-soleil et moi noir, hein? Téléphone, ils en ont moins bien. Mais tu as moins noir, hein? Aux amis, tu es à Malouba. Je petit cabisso na batenture na Rebecca Boulbouzoba. Tu as la parole. J'ai ça lobby. Ba oba yaki liboso nanga, baza ba brigand, baza miyibi. Suko batu baloba nini? Oh ba pasteur oba yaki liboso donc ba Moïse, banani, nzaba benga ba brigand ba miyibi. Non, 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 non. Dieu parle dans les codes. Hein? Zaka mayelo yoki. Ton père aloba Satan na ba ange wana, ba miyibi ba démon wana. Pour Satan, nani ayaka les voleurs viennent pour dérober, détruire, égorger. Bon son en français, bon classon bien dingue ça là. Parce que ça Satan te mutayaka pour na ko bebisa, pour na ko détruire. Nzamba ko jamais ko tinda Eli mabenga isusu moyibi. Nzambe jamais ko tinda ou bien David abenga David moyibi, non. Et il parle de Satan qui a précipité qui botanga bino moko na apocalypse ndenga kitaki liboso yenda yaki awa na terre liboso ava Jésus nzamba la tanzoto po aya okufela biso Satan azaki yango Jésus omona kitonga ye Satan azwa ko bundisa po accomplir œuvre de la croix. J'espère que vous comprendre brigand wana muyibi wana ezaka Satan. Rebeko la te la main noire aux lever la Satan oh bateni na ye libanga. Donc tozongi na parole nzamba obeta biso te lokola akobeta bato baza ba ignorant bao bayebi ete bao basali mabete babuki mobeko na ete obeta biso ndemo te biso toyebi me to désobéir to ana fimbu Congo ana fimbu akoti idolâtrie donc Congo eza na frappe nango bato bana Congo bazwa fimbu na bango eza pe kuna bango bayamba idolâtrie bayamba banzambe ebele na mboka na ye bato bakotisa banzambe wana bato ba autorisa banzambe wana bavanda na mabele ya Yawe Yawe akobeta bango bakita bamata bapasteur bakota na ba haine ba Chine banani bazwa banzambe ya bapaya bayana bango na mboka Congo nzamba ko frapper bango bandoki ya famille bakenda kokutana na Satana po bako détruire libota na nzambe kokanga badon eza na famille ko bebisa banana bandoki bana frappe na bango. Je vis ça. Bandoki bana frappe na bango ba démon ben soko zandoki c'est le moment lobisa Yesu bolobana yamba ilokwa mokonzi pe mobikisi benga ngai na bango te loba yaya na yakuza na lingi na tika ndio potika kindumba otika kizaza ngape na lingi na tika benga ngai so na koki kana oteto alokwa ba métier ba onde balinga bimaka ba gros nini poka zo makambo mais so na koki kana te na bengi lo renfort zo so zaka minimo pele lo kwa ba sifude kadala ata molimo na obenga ira fort Jésus ira fort Père renfort bango nyonso bisato esprit moko basangani kati nanga toko sasa yo na obwa kona na repentance na balolio na repentance place nda ba pesanga barema na repentance na ba confession après na bengeli yo renfort bao baza na renfort ya délivrance bakatama bangenga minoko na yebi bango to sasi yo ya bolobani na Yesu fubolo bana ozomona lelo to lobana na Yesu ngakuti papa me voici devant ta face. Accorde-moi ta miséricorde, Seigneur, devant ton peuple. Je t'en supplie, papa, je péché contre toi et contre toi seul. Je prie, hein. Voilà, ngai. Moutoua zadina, ti mo babenge père yabi, hein, qui est saint. C'est papa ka moutoua c'est dans mon limo. Nzoto na lati yabino. E bebana. Frappe Zoya. Alors frappe Zoya, nzambe kanda neza mokini mobimba do po accorger. Po abeta ngai mo lelo na tali Sodome na bisene lelo na otala penda Sodome na mona nemboka Sodome ezalaki. Alors mama na fandi penda na TikTok ko na tali TikTok lokola Sodome ndenge bande ko vivre parce que nga série wana na zalaka te sko série na ngai tango na nzamba lobani amima kambo ezalaka na tango wana ekoma pe na tango bana bato sko na tala Sodome nde boloba mboka na biso sko masumu eleki sko Sodome eleki tango Sodome webi na vandi na TikTok ko eba pasteur oba servante leki na bino ngamo ba mama na vandi pe na TikTok boy na tala na mboka Sodome ndenge ezalaka na yoka yango ka na sango na Bible na tala na Sodome nde ba vivant. Je vis Sodome
et j'ai vu Sodome. So tali TikTok na miso Sodome et Gomorre, tu vas voir vraiment Sodome et Gomorre. Na zuita bana tongo ti 12 ans na tali TikTok loko la Sodome na Gomorre na lobi nzambe accorde nous ta miséricorde. Toi na posa mawana yo. Biso toi na besoin mawana nzambe lisungi na etalisama na bavi na biso yesu ayoka biso mawa to leki tango Sodome na Gomorre. Skotaka na tali Sodome o eza TikTok Sodome botono okende siko na Gomorre. Bwebi Gomorre mukona ta Gomorre na yo yebisabini mama Rebecca yo za sombre ote TikTok na liswa Sodome na liswa Sodome natali pena bandeko na nga basi bawa nzoto kitoko nde bakoka su bilamba te bachemise esa baopien te do mipende libanda choko frappa fois mibwaka mwasi kobina desordre koti na mabala mutu aolakisa bilamba na place alakisa yesu mutu ate na place ate ya jésus ate na ye bilamba ate ne bakisi babiloko babanini mekomba yesu baminoko wana nyonso mpe na evanda mpe na bi oui. Maintenant, qui va parler de notre Seigneur Jésus de Nazareth? Yango moninga botikanga kandi nazana na Yesu na ngaboy. Bo change aningana naningana menaza na Yesu abomoy. Aseka mais ça pena nzamba solo. Kena sekate. Ngaso na bina sekate. Esa ngate. Na vanda bino pena poser. Na sekate. Mes parents si en eza ngati mboka na ngati wana mboka mama Sera so va na vidéo asekandeni ye mama sekana devant caméra il a été wa penda ya sekaniti ozwa penda otatula opena habisi bino to se repentir dépouillement cœur na ya na dépouillement esprit na te bino de dépouillement ya physique non yesu ko na dépouillement nzoto siko bolobana na yesu soko boko lobisena siko donc kende soko swana ye po bolobana na bana o esenga nini non yebise so abisinga ka esenga vexo pesa ba to lobana na yeli bilongo repentance sincère bolobana na nkolo sincère repentance sincère de cœur vraiment atali na sa motema no atali bare na yo amoni ke linge na bolinga solo alobisa o ya bandoto efongama totanga 9h pusani Rebecca loba mingi bo supporter leki na bino bino pe bolingaka bolobisa ngai o balingaka to bolobisa ngai bomulanga wusa nzunzo ko yotanga ba classe bino bat botanga bo poser charisme bo na lolenge na bino sko moni mo te ya Yesu pe mona ngope asa poser te bo pointe nana nga poser endenge na ngai ngako na ba bokilo babala nga so na simbo sexa ba so na simbo buka bokilo na rapandi na simbo buka papa bokilo panje na sekisaka ye na seksie na mwasi na mbali na buki ba panchi ndio mona nga na lesa bokilo na nga malgré libale kufa baka ba parana ngati bo baba boti na ngate to beba na mwana ba bona ye na bango te na biso na lesa o ya poto mayebu biso na betebe so boto tanga verset 9 to seka muke na ekuta bokilo na epoto bokilo ali amayebu te yo anga na bisa bokilo na nga nabi oli amayebu te poani abite na sepela na ngote na lia ngote ngabite loba mwasi na ebo lamba ngote ngana ebo lamba na ko lambe lo mayebu olia siko oye bisa mwasi na ebo lamba te mwasi na vanda yo Rebecca ko sara na ngati rabi bo isa mo beba na azo bande yo libo lamba ti lamba ko lamba ba mikolo biso ko lamba la biso pe na ba mai dango mais olia mayebu na lesa bokilo na nga ya kala mayebu na lambi alie na kangie penda kuna makasi olia biloko Rebecca ngai ndeka na seka bunde na zalaka na kangie penda na boko lia bina lia kati na servir na bi olia na lamba kitoko yo oliango oshina ebo lamba te wa mwasi pembe na tumbola bango alia pena mayibo akoma so na lambi mayibo aisa mama alongola so etika ka muke na frigo ka mama bien boliango te wana papa bino omo na kinjunju nanga na longoli mutu kila boko longole kilo bozana ngo wana ona lobisa Yesu te mama bolobana asala yo akela yo apesa obomoi otambola na pema na ye apesa santé kitoko tio pumbwa ka wana kendaka wana tio zonga ka wana soki ya permettre accident mona katikati ndeko nango kwei kande ozake bele wana na 2 chambres salon sko ba kutonde ko kendani osuka ndeni
Mais quand ebelo nzoto nzamba pesa wana nzamba batela rayo lobisa ye servante yona nzambe fubo lobana totanga nef na lingeka bo seka peuple de Sion elle sumuti so na seksa rabina nzambe so alimbisa mais l'essentiel na okokisa mukano nzambe na bavina bino mission nanga repentance retour à la parole tozongela totanga nef je lis la parole du Seigneur. Bobele ndenge wanande mabe ya Israël ekolongwa. Donc lolenge wana don nzambe so abeti Israël biso ekolona e frappe ndenge yo beta biso boy ndeza ndenge mabe kolongwa moninga nde bana nga baza aw poni nazala posa na kanga video te poni nazala posa na kanga video te cha poste na kebeta bango ou bien na pinir bango na cha ba message na kimia boacha makelele kimia nena mesisi bango alors nzambe pa yebi ndeni to yokaka tango ko frapper biso tango obeta biso kimia kokota discipline kozonga même na liloba na to kotosa to cha misala yo pe so Rebeka yo mto yokanga soko kokata ko seka ko chaki sérieux awa na makambo kolo sérieux tango ko fimbo kolo ko tika ko seka mais nzambe sko bien na ye alingande na seksa ye po ye mope asegango alisa wana yebisa bino bana ye aisa ngai seksa ngai toko saba aventure te mona zo seksa kolo na bino wa yoka molimo atune molimo sepela nde na sekaka ko atristaka ye tata wana pasi yaya to ana keba na vie mais ko atristaka ye te pesaka esengo alinga basusi na biso te ndenge wana soto zifimbu na ye tokotosa tokozongela nzambe bobele ndenge wana nde na Bible awa bandiko na tie pona écriture munene bo moi sikona otanga mwa bien awa na likukuma yobimela ngato wana kamera boti na lembi pe yoka soni ata ko soni nga lokuma Yesu otina otanga na jeune fille bokanisa pe vi na ngai mutu mopa ko ya elobi te na bengi yo na lobi ngaza hypocrite te bona ko balaka te na ko balaka siko yo ndani otemela ngakolo de aluba totanga parole bo apena social leki na bino ya na forêt Bible mine na mona pe ka otanga ta lingala on pa otanga yena lingala ko gate place azali soka zaka na vie so pa yebinga wana seki ita makamba ma bika lobate na lobate. Je lis la parole du Seigneur, les paroles de notre Sauveur, notre Papa d'amour. Je l'aime Jésus beaucoup. Bobele ndenge wana nde mabe ya Israël ekolongwa. Bobele ndenge wana nde bakozwa bolimbisi ya masumu. Na bango sikoyo bakobanda kobuka mabanga ya bamesa ya mabonza ndenge babukaka biloko oyo basala na mabele ya bikeko bakotika kotonga bamesa ya kogumbamela malasi pe kotelemisa makonzi ya kokumisa nzambe mwasi Astar. Omoni nzamba azwa kobeta biso église to biso Israël pote to ebana kotika na mabe to ebana kobongola motema to salela nzambe ya solo banzambe bikeko biso to bomba na motema kindoki biso to liko tika te wana poso batie bino o batie bino kindoki la méchanceté jalousie biloko biso to liko tika te banzamba bikeko ba pasteur ba koti en église nga je vis pourquoi bino ba pasteur to ba serbo tuna ke ton yo ju conscience o ka mosko bi nzambe bon poni bat balanda bango beli ba ofinga bo baba ndoki ba bimisa bango misana ba bimina poisa ndeni bango bazo sambela kaka banzambe wana balanda bango ka poni na YouTube baze bele ba olanda ka ba pasteur wana baba yonde bima kende zongisa kuna bolimbisi ozo mo poni ba olanda bango bele mais biso batoto ete nzamba solo bat ba mukie poni bat ba olanda nge bele mais bato mususu ba sabonate poni ba sabonate parce que liloba oyo eza facilité pour kota munona ba pona il y a des esprits déjà na kati na ba ozo tindika de makambo ezali ya solo ozo mona ba ju place ngana mona Seigneur tanga bimisa molimo na nga ameminge pa pasteur Kiziamina azu molimo na nga akeda nga l'église ya pasteur Kiziamina
kuna makambo nga na kuta na kati église wana na molimo nzambe na yebi bapato bomona bandimi wana basimbisa bango babuji en esprit basimba siko babuji boye basimba babuji boye eski nini bolimbisi ya bolimbisi toloba na lingala bolimbisi mondeti oyo buji na moni nzambe olakisanga ni bato bomona ba faux pasteur bamema bandimi aso ebelebele basimbisa bao babuji deya bakanga bao balia bango bakomisa bao baidolâtre na bango doki bandimi wana nyonso bomonaka en esprit deya badoraka bapasteur yango wana tolobi pasteur naza ndoki aoyoko te ta makambo nzambe akende olakisa basimbisa bango babuji boye siko ntango asimbisa bango buji boye na place exemple wana exemple natanga komba pasteur te po esama double te bino kompoza daya bafanatique nga na ekosa bafanatique ya te bosepe yanga na bi bolobisa ngai nde nazali mais naisa bino bafanatique te na bo makambo na Yesu ya nalinga nzambe forme nazala na famille te famille boya ngai natikaka na Yesu siko Yesu aboya ngala kosuka wapi botala siko grave le siko basimba babuji boye na place ke batanga Rebeka baotanga Rebeka te baotanga Rebeka omwende bakomisa bandimi bongo mondimi na mondimi atanga akoma pasteur ne bongo en esprit yango nzambe atunaki botunake ye papa ye pasteur na biso azalaka na yo ti lelo soki papa alobi ke bozalaka na bango te ti lelo bokabwani biso toboya korépondre bino en secret ntango botuna biso toyebi te so bosalaka bavoice boregisaka biso e moyo topesa bapasteur bamisu mpe bango mo mpe bapasteur na mwa mwasi ntango olobi likambo na ye kotake ofongoli porte yo moko nzambe deja gangenga mingi abirebeka yo nde oza boyebi ozala matumboli tala niveau Yesu aloba na matumbo bato mosusu na prière no ntongo bondela kotiaka bango baza bandoki me babundisako te me yoki na otumba bayango bitumba no yaka makasi estce bokomprendre eloko wana do bandoki mosusu nga nayeba na famille ko tema motu deja ebebanga leki na bino nakomaka moto ekita nakoma soda nakoma kotia bato nyonso nzoka bango baza bandoki me ngai babundisaka nga te nakindoki na ye me ngai leki na bino bilongo alobo bichwachwa nakendaka matumboli vers bango ngai moko natindeli bango moto sikoyo ye atala ngai nabundisaki te natiaki kotuka te azikisinga poani alors ye pa frappe o munduki nzambe abirebeka tika matumboli wana baoyebisa ngai servante na bino servante ya bino batumboli ti spirituellement kende otumba bato ti na molimo kosangisa asangisa bato yango nalobaka o mélange partout. Il y a des servantes qui baza ya solo, eza na ba servante baza ya faux. Eza na ba pasteur ya solo bazali, eza na ba pasteur mususu batikali faux. Na kati ya mokili otobosa na kati nzamba na nguya. Eli tongo zo kanisa tikali ye moko nzamba zo bisa ya corps 7000. Nzambe take mokonza l'univers. Jamais ko ozanga bat baolo beli na bosolo, jamais. Jamais. Soki nzamba oke zo bato kwa biso totanga na biso ya likokoma ba no diplômé na kada diplôme te. Ngai na diplôme te osomona mais nga sikoyo bonga na bapapa na ye boloba me na ye botanga te me atikeli nga tana tazwingaka kotinga na évangile ke te ya repentance yebisa baningano basi repenti ke te ya bamama pourquoi aloba bamama biso basi towana basentiment mosusu towana baposa mosusu ezanga ntina taka oke komisa concombre papa donc yo na concombre bosala makambo ya papa na mama na concombre fuu wana pondu soto bosali bongo olingo lamba pe pondu okeso bakokombo to zuka mobali na ozwi papa olambi papa do yo liaka bato na ndako tioso bakokombo tie na pondu yo boma bato do boma ba papa baninga tala sko niveau biso basi tokomi mobali kandi tomona mibali ngambe wana ebele wana sko yo lobi te nga papa na nga nde kokombo tala niveau tokomi nga papa na nga nde frichette nga papa na nga lutu tala bisika tokomi pena biso te tokomi biso tokomi penda banyama ba bien pa nzambe banyama ku baleki biso na bwanya banyama ta basangani bango na bango ba banyama nzamba sa bango bongo me biso toke eza kwa nini ozo bisa nini oyo banani nani oyo nyama o nani oyo nyamo nini waso likaku yo mona bapesa likaku alia bitabe likaku azwi bitabe wana mobali na kendeki zamba umeli yazwa bitabe wana oyo bapesi yalia bakela bitabe po yalia likaku yazwa bitabe wana ke komise papa nyama kosa yango te likaku ayebi ke bitabe baliaka yango na kolia bitabe me biso bato
tozwi eloko papa saki comme apesi koto likaku yo zwa bitabe Rebeka yo zwa nini zwa nini bobenga ngo nini nini pisa oni ekimi bobenga ngo nini so kokombre yo zwa kokombre yo likaku yo lia bitabe so likaku azwi bitabe ka fongoli bandeko alie bitabe ngai kokombre na zwi na kene na chambre tokomi papa na mama ozomona tala niveau ke toza lokwa batu animalité tokomi penda bato mabe penda mabe toleki penda Sodome tokomi pe ba sodomia donc biso to bato futo sala repentance ya mubesu ya kokalinga ya kotumba ya kotelema ya kolala ya kofukama la repentance sincère to pasola mitema na biso pena pia na kati kuna pe to bimisa masumu nzamba lola ayoka mawa oyebi mko wana na vandi ka bo bandeko na ngai na bete bino bana nzambe o balinga ngai o na balobisi ngai nzambe zwa ko bolobisi ngai nzambe zwa ko balobisi ngai te bino kana nkolo nazo beta siko lisolo ya ngai moko jour wana bandeko na vandi ka bo na o raisonner na raisonner Egypte te ya balar na ndosi makala te na raisonner kango te mais te maka pia ke beti ngai yo ebika oza mama pia ke beti yo na vandi ka bo bandeko na komi triste na komi do mawa elati nga siko na yeba place na obanda te taka na ya poto pe na ka ngamu siko na mona place obanda te na mona place osuka te ningi na benga siko sere na ngamu na ye na bi ate nzambe na ko tungisa ete aidenga mingi na ko tungisa ete na tika ye apema azaki na kina voyage ayepeka poto siko na tika ya se reposer Seigneur na vai na nga na bapiaka na nga bandeko na nga na komi pe na mawa na motema ngabi te ebi pe na bona nga mawango na bi Seigneur soki naza mwa 10 fois na loboko na yoka kesengo na yoka ka bien motema nange sepelaka sikoyo wana nde naza na mbongo miso na zangi na mona na mawa na omona loko za te pembe nanga Seigneur nga mutu na lingaka na kokoma nita ote yokelanga mawa bande na koti repentance to sala repentance ya kokauka na bisenia motema nanga rebekesa mabe na lingaka yote donc comment na ko lingoka pona mbongo na yo na ko lingoka pona esengo opesa nge sengo na ko lingoka popesa nga vie bien na ko lingoka popesa nga mobali ya bien wapu ya na ngai etali yote pour barebeka penda loba nyonso wapu ya na yebisa bino po nga na ye pona bikisa ba mama alors nga funa bisa bino penda vérité ya nyonso hypocrisie po ata botaki nga yeso abikisa ninga ponga na osaba mpo bino bobika kaka botika kaka kindoki botika kaka mabe wasko nga prière na yebisa nkolo na bi Seigneur sko na ko lingoka na mbongo no te pesanga mobali pesanga sengo pesanga kimia bongisa foyer nanga bana nanga bazala bien usumuna teke nga Rebeka na mwa mabe siki na linga kote bolingo na zala na ona munoko nanga pe na motema nanga na kumisaka na linga ka o Jésus na linga ko Jésus siki na linga kote na linga ko pona ba bien na yo mais la linga kote pona moma ya passe pe to vandi mwose ya mbali bovani na bino boana bino ne lokote o vandi pe kimi wana sengo seksa mobali no mobali pa na sengo malgré ane loko pesa mwasi na ite mais mwasi o rendre mobali ka kerese malgré na moma passe mais ngasko na komi triste donc na place na tala bolamu no nga na otala kaka piaka na ngai Yesu yokelanga mawa na bandi wana nga monde kona bino nzambe yokelanga mawa kitisa maana oli kuona ngai ngana ko lingo ya profiter papa jamais na boyango ennemi na yo akoza pe yo moko muto akobebisa relation pe yo na nzambe ka yo moko na yo moko satana abonga ko bundisa yo moko na yo moko bobundi molimo na nzoto babundaka te bomona te molimo alingi bolamu me nzoto aboyi bolimo nzoto alingi pe nini bolimbisi batinda biso na mokili te mpona libala na yo ebonga mpona esengo no ebonga totalaka pe etere ya nzambe na moma nyonso pourkui nayebisi bino likambo oyo mpo eterpele bino bamama biso basi nalingi nde botozala bahypocrite te so bateyaka biso mateya ya hypocrisie
lelo nga Rebeka na oteya nanga mate hypocrisie. Pour moi si nyonso tolingaka nzambe apesa nga libala mais libala nanga ezala ya bien. Nzambe apesa nga mobali ya kitoko, mobali nanga azala bien, classe nde nga nalingaka. Nzambe apesa nga mbongo mpona azala na esunga mpe libota na ngai. Nzambe apesa nga nyonso okosenga na nzambe. Mais na moma ya pasi yo na nzambe obebani. Oli kodresse parole te, c'est l'hypocrisie. Kati na ngai, kati na bino, biloko wana fo elongwa. Futo linga nzambe na bolingo ya solo. Nzambe alobi tosalelaka depis. Soki toza na posa bien na ye, tosali toke kosenga ye. Mais na momo pase elaka biso, tobandone Yesu. Yesu tongo pase yeli, abandonaki père, t'écoute à luka père, alozoluka père. Pourquoi tu m'balbani na français? Ekimi ngai ngaza mutu zona ke vitesse mabilo ekimanga mais so navandi kimi ozonga ngai yocha papa pourquoi abandonner ngai wana lingala na se retrouver wana mboka na ngai abi pona nini abandonner ngai nzoka nzambe fwa sala bongo po yaki alatengi nzoto mutu molimo atiki nzoto ameme mukumba wana anyoko mapo yaki kobikisa biso na masumu fwa zwa pasi wana ozomona Jésus kutunde mutu nzoto zobenga molimo yoko okite ngai te parce que liwa ekabwana ka mutu na molimo ndefu bakabwana yango monaka mutu fwa kufa Jésus azobenga molimo azalaka na ye pendant que molimo fwa kite sikopo ya kufa po nzamba kufa te yo mona nzamba kufa molimo ekufa te yo mona molimo fwa kufa Jésus azoba père pourquoi tu m'as laissé donc ngala kena bongo po tu m'as abandonné bana nzambe bolimbisi ozomona molimo akufaka na ete mutu akufaka nzoto même Jésus azokanisa nzoto akanisa ya ozaka na molimo te molimo abi te na momo oyo okufa yo mongo fo kufa ozoma po yaki po kufa olataki nzoto fo kufa so molimo akakati na okufa te po molimo akufa te molimo fo akite yo po yo kufa ye moment donné à cause de besoin na biso ba abasi à cause de posa na biso to koma ba hypocrite liboso nzambe non to linga nzambe ne to sabona ko to linga na bien to linga na pasi to linga na nzala to linga na bisengo eza be preuve tozo lekisa alobi yango na liloba na nzambe na 27 na verset 7 alobi nini akobeta biso ndenge mona bango te Bégyptien te. Ça veut dire nzambe tonga obeta biso bana na ye ezalaka pona tango muke pona sana bolingo na biso jamais kosa biso mabe koleka batu nini yo ozoleka na difficulté ozoleka na bapasi moko bozoleka na banzela moko boy nazoyebisa yo linga nzambe pe kangama na ye parce que pasi wana eza pona tango muke alobi awa na deja na 27 akobeta ote ndenge abeti bato bazali kobanga ete bato bazali kotosa ete. Est-ce que vous sosoli? Tika nzamba bu santo. Nzamba Israël, ongana lingna bonde la pona bino sikoy. Toutes les choses à son temps. Na yebi ke na sekaki, na yebi ke na teibino kolo. Na yebi na lakisi bino ke makambo ezako ya, eko etumba Congo, ya bafricain eko zandenge mokote, na bandeko na biso mususu. Na yebi ke bu sosoli bien. Pe bandela yango tanga yango, Esaïe 27, tozana verset combien? 7, au soto tangi 9. Tanga ngopona lokumu ya nzambe ya Israël, nzambe ya bosanto. Ngani na bonde na pona bino. Parce que nzamba loba na za intercesseur, na salaka musana nga. Ozomona, ya ko présenter mutu nyonso akolanda video, epa ya kolo, ya ngwandi paro ya pesanga, ya ko intercéder pona bana ye. Na bonde li, nzamba Israël, fongolela nganzila, ya ko yoka lusambo, pona libota na yonkolo. Po yo nde moyoki losambo bato nyonso bakoyepa na yo yawe nzamba bosantu na ye liboso na yo lisusu mwana yo une fois de plus mpona kozwa bato oyo balandi video oyo bana na yo koya na bango epai na yo nzambe ya bosantu na kati na biso moyibi na kati na biso lokuta na kati na biso kotonga na kati na biso kofinga na kati na biso koyina na kati na biso jalousie na kati na biso querelle beza na biloko ebombama kati na biso eza kopekisa biso komona pe gloire pe kembo na yo nzambe yokela biso mawa basusi ya biloko ya mokili oyo ezokabola biso ekomeli biso obstacle mpona biso na yo kolo yoshua mashia yo babesoin badésir ya mokili oyo yesu yokela biso mawa yokela bandeko bazolanda nga pe mawa nzambe yo lobi na biso bino banani bolongola bapumu
pai soki poti na liso ya mutu longola pai oyo eza na mute na liso na yo Matthieu 7:7 Seigneur opesa ngai Nzambe alola biso nyonso toza bana na yo bisika tokweyisamaki yokela biso mawa limbisa masumu na biso papa totamboli mabe Yesu yokela biso mawa kobeta biso ya solo ndenge moko na bango te elobi liloba na yo na Nigeria na Esaïe papa 27 verset 7 kobeta biso ndenge moko na bango te papa toza bana na yo yokela biso mawa toyebi kanda na yo eumelaka te Nzambe tika bolingo no etalisama na bato bayebi yo te bayeba yo Nzambe Seigneur yeba na kosunga bao batalaka video na ngai Yesu bomo yekota kati na bango bayeba lokola mokonzi mpe mobikisi nayebi na bamondi wana balongolaka bango bolingo mpe amour Yesu masi eza na bato bazolandanga bayebi yo te mpe basalelaka te bapratikaka mpe yo te me Yesu masiya eza kozi ya makambo bango basala bango tika te video oyo Nzambe alola nalobi mingi to mosusu mpo na yo nalobi ndenge esengelaki te yokelanga mpe mawa Nzambe me tika losambo oyo ekota na bomoi na ye lokola kona abanda kosati bolingo na yo ezobotama ya sika Yesu yo nde mobikisi na biso tondimeli yo lokola mokonzi mpe mobikisi me yokela biso mawa nzela efongwama délivrance ekota na bavi na biso Nzamba bosantu le Dieu vivant tu es puissant oza na makoki Bible ezoloba loboko no ekotaka bisika ya bato ekotaka te mokolo wana papa ozoyebisa ngai naza na makoki ya kokangola bino ngai nde loboko na ngai eza na nguya Yawe Nzambe loboko ekotaka na bisika bakangakanga bisika babundisaka nga yo bikisaka Yesu tika te ekota esika bakanga baama bandeko na biso bazala délivré oh Nzambe alola tika talo pesi ngai ce n'est pas en vain tu m'as envoyé ce n'est pas en vain tu m'as mandaté Seigneur tika te papa na nzela na ngai ata 10 bamona bomoi ya seko babikisama na kombo na yo Yesu ata na nzela na nga mwana yo ndenge olimbisa masumu na ngai ya somo Yesu loba toboma te toboma totangisa makila ba innocent toboma bani bato o baza basali pe ba servante Yesu yokela biso mawa kitisa mawa no na bavi na biso Nzambe moyibi te toyiba kotonga te kotonga kokende koloka te toloki yokela biso mawa Yesu t'abandonner bas œuvres mortes, t'olanda auto so bombo c'est toi le chemin la vie et la vérité. Yoke la biso mawa, kango la biso na soifé d'argent, mon kilo nyonso so beba boye. Posa ya mbongo papa, tolingi mbongo koleka yo. Yoke la biso mawa, bolingo no na motema na biso ezala immense et doutable Seigneur. Yoke la biso mawa, Nzambe kitisa mawa na peuple na yo. Yoke la bandeko bandeko balandaka nga mawa afeke kolo ba rêve na bango efongwama papa lumière ekota na bavi na bango bomo ekota na bandako na bango Nzambe na ngai bao baza maladi babikisa makolo bao baza na problème na bango ezwa solution papa soki na nzela ba video na nzela ba loyembo na nzela ba video batala ba vi na bango ebeba kaka na manière wana ba video ya bomo iboye papa ya bato bayebi yo na bosolo lokola bayambi biso bayambi yo bomo pe kota na ba vi na bango na puissant de Jésus de Nazareth. Soki bandoto na ekangamaki na nzela video pe fina ebonga na kombo na Yesu makambo ne fongwa mono puissant de Jésus bafuta ke salaire te bafuta papa makambo ne kangama ebonga libala ne beba ezwa bomoi sorcellerie balesa bana na ekolo ebima ndeko bimisa ya bana na biso no puissant de ton nom Jésus de Nazareth osa le Dieu tout puissant le Dieu indoutable Seigneur qui va douter de ta puissance. Oh lo nguya o efongola mai na biteni mibale moto a séparation kota na bandako na bango ebimisa nyonso ya mabe ya mbindo ebwaka libanda na kombo na Yesu Masiya Yesu na télémission na bavia bana na yo Nzambe zala lokola kona graine o ekoti na bavi na bango bao bayebaki yo te bazwa bomo bayeba yokolo oh Nzambe tala nzela monene fongwami pote bana na babungisama kolo Yesu Masiya yokela biso mawa tokota na file na yo tozwa bomo ya seko ke na mitambo ya mongo na satana obatiela biso na banzela na bango na kombo na Yesu Masiya na bolibo pona libota na yo na lobi amen. Tika Nzamba bo santu Nzambe ya Israel Nzambe ya bolamu ebele apambola bino abatela bino na bandako na bino bolimbisi video eke musika
nzambe azala na bino oyo nalobi te en tout cas bolimbisa ngai bolimbisa ngo nalaka na oloba nalobi te bolimbisa nga na video mosusu na oloba na bino oyo eza très important bosupporte ndeko na bino nalobaka mingi petit à petit na ochange na ngai bokasa te na otikaka boye petit à petit koloba mingi mpe échange botika kobaye ngai estce bobayaka ngai te bobaye ngai te ya naza ndeko na bino soki nabetiaki yo libaku limbisa ngai naka ndeko na yo ya toke na lola ngai na bino lola tosambela nzambe ya solo nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob. Je vous aime beaucoup. Bye. Na mimi bébé na bino tika makelele. Bye.